Wata à part Godembe la feri azanani. À part yomo tala bien à part Godembe la gims fali azanani. Bon natala yango ta on natali na comprendre vraiment ba net héritier de un na annoncé na batu na porter plainte. Olobi na porter héritier plainte na parquet batu mitakala. Oh et le reste le ba wera rage na ba fali na ba so moi no o se poids 14 ce soit poids 12 héritier yo na Sankara au moins Sankara ti à côté makambo wera mutaye ici to nalembe ba micro ezali eza wera to voiler ba face te ote amela ribani le temps soupe pas nyama amela ki okala lupanga we ano na poids no so 49 kg sikoyo ki nini yango oyo ba oluka ba coller faire héritier bon ce n'est que normal ngala ko comprendre au moins ni héritier Fali Ferré Fabregas basala succès na mboko mais héritage na libabe abima le roi Esaú na était assez le bibo abi tamu na mona ki mutu bani ko lemba ye na bengana ki na ndako nanga ndese la zwa ki héritage na mona ba Gez Mawete olobi héritage na mona Gez Mawete oh na bien voilà comment akomi waro na kimukolo ah na sengeli fali boum ya kolakisa ke naza pe voyou je peux faire ça héritage voyou te na poani oh muta po apesa 42 kilos ino boko misala batu mususu neki danger boende héritier qui voyou ya ka po biso to leki na TV to ni comme si pe voyou bona ko komi comme ça pe voyou héritier qui voyoutisme o héritage qui kozana nango et pas batu na poani na sala ngo pe kitoko je na sala ngo folle c'est un parent responsable. Il peut tenir ses propos là à la TV. Je pense pas. C'est vidéo dans quand il y a pas le collé, il langage mobile. Eh nati. Relation dans la Congo. Sur le plan ici bena mutu, na pena botu, na pena non. Ya mo di la sima ya relation. To héritier ça le roi que non, parce que na qui ça c'est donc au roi va poser le mot bozo tal couté là ngo, oyebi RSI là. Il a dit. Donc j'arrête. Baro kada ba te pi. Il va faire le gol à Sikoyo, avec ta Sikoyo, à loi Canal Plus. Fabregas Maestro à loi is. OK. Sur héritier ça le roi TNT. Bienvenue dans notre chaîne. Merci d'avoir abonné na biso tout ba lingaka l'homme sans dans un concert motomo bo peto abilisu mutema boko pembe likamona moto te to sona raté to ina raté to finga raté ndenge na ebisa kabino awa ezalaka 100% musique. Bienvenue dans combat ya cage esika oyo makofe beta mara sans calcul soko za elonga pété ko tia faste pour ovimba ovimba donc bata mara na kwena yo combat ya cage nde makambo. Voilà, à partir de la semaine prochaine, combat cage ko zonga ndenge zalaka. Décoration pendant la cima, bien écrit combat à cage pour na kobongisa mu sala. Nous allons parler sur Sankara de Kuta, oya koti affaire rigolo Italia tabangote. Tolobela ngo awa. Na kati émission oyo tokolobela affaire kaka héritier oyo la musi lisusu makambo belé. Ba polémique et koti lisusu belé. Nous allons parler dans cette émission. On n'a pas de commencer à faire Simbote. L'homme saint dans un concert motomo bopeto. Balobi Patrick Ntunga, pire petit, il y a Richard Mpongo Aigle. Patrick Ntunga, motolangai na lelo mabe, to solo le osala bien. Na lelo mabe Patrick Ntunga, Richard Mpongo Aigle. Ya ngwale salami e osala bien. Sans oublier balobi Hakim Pemba homme noir depuis Belgique. Mobala Moindo, depuis Belgique, je te salue, Hakim Pemba, la bossani yote. Honorable Papi Zila, tout solo la resala bien, honorable Papi Zila, sans oublier Jenny qui prend vite. Pichu Bekam, to la mugaka, et que ça la bien, ma kasi, sans plus tarder.
nazokotisa baye ya ngai toleka. Voilà, merci naba et nyonso ya biso bazolanda fils yanga l'homme depuis Afrique du Sud balobi Chamayele totyala kaka mayele photo tchaka mayele degama parce que photo tche mayele te na peso non mbote. merci vraiment na yebi kumbakaji donc batuma bakoma ko apprécier yango na pesi pe ndeko na nga na co-débatteur na pesi mbote obosola te na pesi mbote na pesi batu nyonso bakotala biso mbote na pesi Nancy Bele inoubliable na pesi mbote Nancy Ababele na pesi mbote sikoza la maman de fille na pesi mbote na Dave Power Live masalanga na yebi demande ba kwa kizame et ça na ngolo te mais na pesi mbote na Arilongo modogo mutu na ngamoro alegaka 15 personnes na bango ya Pichumbala parfum nostalgia pe boutique nostalgia kala mingi te nde tolo baka ba sponsor donc kala mingi te to ba sponsor donc bash ya Pichumbala nostalgia boutique nostalgia na ebige erosala bien Pichumbala pesa ma Sylvie Mbote na pesi Mbote na Gaulois vampire na pesi Mbote na révérend Hervé Bosita Pen na Elvis na sima caméra na pesi batu nyonso balingaka Chamaele Mbote na pesi bango Ismaël Poutine. Ouais, merci l'homme c'est les accords. Par na co-débatteur. Yende la kisi yena zo banga menga banga te co-débatteur na Mbote yango. Donc na banga. Lele remember wa mbeki maté. Parce que c'est quand le monde ba Gaulois partout le blanc pas Hervé. Oya Kabundu Sabonaka, bo partout ça va vidéo na biso. Ça va bien parce que on défend seulement faire rigoler. Et puis tout ça chroniqueur on est traité ba chroniqueur gaulois donc boya awa bo s'abonner bo partager il y a on efforce na biso. Merci à vous le padre faire rigoler la part Zouré ya papa Roth c'est grâce na bino plutôt nous a le beltobé dans ma soul. Merci à vous, merci aussi pourquoi pas à El Roi Bob Zataralom unique au monde. Merci à Patrick Mosengo garçon hollandais. Merci à ya fondé Kabeya likunzi à famille na pesio Mbote Bele Ndaya Mayele l'Africain libre. Pourquoi pas Abakar Mbelele. Abakar Mbelele. Na pesio Mbote na Ebele. Dès que le tout mabik manage a pris petit naé. Na pesio Mbote Bele. Mbote na Ebele. Na pesio yango. Aussi na Porsche Panamera de l'Ombo. Monica Mandela la femme africaine. Bamote na Ebele. Bamote na Ebele. La maman Clarisse Bachika. Bamote Bele. Bamote Bele na yo muto. Merci. Bon comprendre que vous avez combat à cage. Aux yeux droite supporter. Aux yeux gauche si. Voilà Vasco Degama Chamaele bonne santé. Santé bien grâce malgré ma camu mais Dieu fait grâce donc Zambara ça sans Zambé méthode donc biso baon tara biso baon ndeto e bana onda kwa nganga te na pe no to kuma ba PD te pe poto kozala ka ba PD e ba deux fois te donc Nzambe ma le bogo na Nzambe ya kati na biso no malgré ba kwak mais Nzambe aola tsaka kino azanzambe pona biso Nzamba dona sakazanzambe pona biso vraiment c'est touchenga koyoka liloba oyo donc yope muto yebi Nzambe te luko yeba Nzambe kozala bien makasi to solola affaire oyo et la musibat. Est-ce que c'était important hériter ça a sorti médiatique à bongo? Bon natala yango ta natali na yo comprendre vraiment ba net hérité de un na annoncé na batu na porter plainte. Olobi na porter hérité plainte na parquet batu mitakala. Oh on a porté hérité plainte na parquet ya batu mitakala. Pour hérité ça genre ya ngulo yo OK non arobi maraté. Il faut y avoir dans le roi Balthazar. Est-ce que le lot est Balthazar azala? Mais Balthazar azala c'est un artiste musicien star reconnu dans le star te asa vedette. Bino botombola batu boyne. Soko bengi héritier star obenga Fabregas na. Pour l'homme de Yamado, l'homme de Tabita, l'homme de Nini, c'est obenga Fabregas na. Héritier azala vedette. Fadana comme na niveau Fabregas. Il faut ya lukana na commandé na niveau Fabregas. Donc héritier na zako annoncer batu na funde na parquet batu mitakala. Donc muta mutakala ami ya papa o mwana azara na bolumbu na ye. Pour héritier za papa oyo mwa ba camarade ya bana na ye. Bazala na mutakala est-ce que ma papa wana est-ce que papa wana ça sonne aussi moi un peu mal tout dans la télévision
mal eza yani po tozoloba vérité ntango héritier un jour abandaka kosala nga mutu nayaki kosalaomaske nini tozoloba bon tomaske tobetao na code héritier aza papa oyo parmi bamusicien parmi bavedete aza vedete papa oyo bakamarade ya bana na ye baza na bolumbu na ye bolumbu ça va ça peut aussi aller bon héritier aza papa oyo bakamarade ya bana na ye baza na bolumbu ne donc omona makambo bata sérieux héritier mefa vandaka ni dede héritier alorwa bachaîne ya kisasa héritier alorwa bachaîne ya kisasa ya tente bachaîne ya kisasa wa tente wana oyebi po wani oyebi bachaîne ya kisasa atopesi confiance de no tala film okomonaka busibitima boyebu filme balongoli filme batie information ya biso toprofera na biso tokende na biso na babouke bacanal plus ba easy po soko ota miziki tinasuka so héritier aza lokwaki no bachaîne ya kisasa do okoyoka pose eloko moko bozotala okuta yango oyebi bakokata batie fere ebola sikoyo abetaka sikoyo alokwa canal plus Fabregas Maestro a le roi ici. Ok. Sur héritier, ça le roi TNT. Donc, chaîne mon tu repères sans confiance. Donc, et c'est pas ici. Maestro Fabregas le roi easy. Avec un mado. Fabregas a le roi, héritier le roi ma chaîne on va bien on aura J Sodini. On va fou de Jésus. Héritier le roi fou de Jésus. So, maestro Fabregas alors la trace qui te non la silicité Ismaël Poutine question mon gros nazong on peut pas là yo est-ce que c'était important héritier ça la sortie médiatique à Bongo déjà on appelle si c'est le raison il y a Robageno héritier azana droit ya kopesa kozom c'est la bango respect héritier c'est le bibo bitango na mona ki mutu ba ni ko lembaye na bengana ki na ndako nanga nde fera zwaki donc fera c'est le bengana ba mutu ba ndeko lemba parce que bon ça makambo okolo ndako lingaka te te folo ba pesa le raison omoni mutu yo abokola yo ameta ba respect yango c'est le lobby un côté eboye héritier olobata un moté il va faire bon to yebi faire bien chef immortel. Vidéo c'est qu'il a c'est pas content d'y faire. Dans tombe la tête à vidéo. C'est toujours lui. Photographe. Sur mon affaire hérité ba koutani hérité maman elle fait ton téléphone, c'est toujours hérité. Notre chef, je mange avec le chef. Notre chef, c'est toujours lui. Baké anniversaire na faire honorayer. Aye l'anniversaire na yé. Les gars, notre chef, yéga ouais à 500 sapatou. Ama na chef. Ça dit quoi? Soki. Ba otinda yé. C'est un outil à conduire derrière. Parce qu'on a beaucoup de yeba héritier à la problème ni affaire. C'est alors le biona avant n'azonge pas des gamma ceux qui bazotine d'héritier est-ce que artiste le rôle héritier artiste est oui, côté là attends c'est là non to le bagapi makambo tala ka caméra c'est que c'est bagotine d'héritier héritier a né mon ba Gez Mawete olobi héritier a né mon Gez Mawete na bien c'est voilà on a commis waro ki mukolo na sengele fali boum na sengele fali boum la TV que non aime yo Barcelone zaina non l'artiste a défendre ga muninga artiste on a ni ne défendra wera te on a défendra JBT on a défendra faire gola te yango na ni selo ya lutala na fandi ka selo na mi selo be selo bi bisonde to pesa ye o azalilo to ke na Zenith asa na avocat moko te na fula ye e ngamu tu na fula ye na studio faire loba avocat o pesa ngoye on dit ko to ye mango na ye o to sa abi to fabriquer ye na maison mère biso to fabriquer ye to comme si o azalilo s'il faut respect de ta banane mais le loko mine ko lobela fali o fala za mutu ya quartier la tête. Oh, il fallait contribuer à la carrière na yo. Abonné au Bundana Serra Dadi Kimberly. Oh, il y a une range, oh, il y a une range. Tu vas dans le Serra Dani. Bon, fallait na hériter bazaka ba makangu ba na ko la mona mubali. Na va éviter. Faut to la vérité. Fallait na hériter na maison mère, fallait na quartier na nini. Fate wana fallait déjà sali mouvement na ye.
na début carrière ni bazalaki bande bazali bambanda bande kowelela mwana mobali ntango ozoloba bambanda bango baza mibali bakowela bande kowela mwana bango babalukaka ocomprendre lelo ngaka mokoluka nayeba mutu oyo azala adversaire direct bango oyo na alleluya même so bato oyo basalaka yo ozala oyo bapasona yo l'homme se ata na vai na ndako na yo 2 jours etikali na histoire na nga obokola nga bashandaka histoire te bashandaka oyambi biso na plateau na yo ata un jour nakomi soki nani yango wana boye l'homme so oyambaka nga na plateau eza histoire mais lelo nga pose question soki réellement héritier ana problème na mutu te parce que Liverpool c'est un fan oyo adefendaka artiste na ye nati nga mpe na fan na defendaka artiste na ngai soki omi na niveau ya korépondre fan c'est comme Mikiti parce que yo moko poza na fan oyo soit disant barépondre mpe bafan basona bango na bango bafan mais yo moko ozwi moto gâchis ya korépondre fan mais korépondre fan ozoswaka na fan tozokomprendre non entre deux fans baswali na bango et puis nga na engagement nazwi oyo alobaki na video wana ya kolasaka non aza na nakomi responsable te oyo nga nakotenir te na plateau comprendre ke mammpene babitumba wana mammpene balongi wana nayebi yango mpena bien nazobi nasala yango mpe kitoko nasala yango est-ce un parent responsable il peut tenir ses propos là la TV je pense parce que là je vidéo na ngai kaka ye wana pa na ti lokole alobi alanga jimo boye nati relation naza nango na Congo so na mpe nakangisi mpe na mutu na mpe na botu na mpe na donc yango oyembela nsima ya relation est-ce que musique na relation eza na part parce que bavie yango mpe bavie mpe kaka ya fere base mpe kaka bavie bato nyonso tu bamasa bato nyonso tu voilà tozoki awa degama kobimisa rage ya genre wana ya kolakisa ke naza mpe voyou je peux faire ça aza voyou te na pwani mutu apo apezaka se 42 kilo bino bokomisaka bato mosusu noki danger boende héritier ki voya ngo yaka po biso toleki na tv tomikomisi mpe voyou mpona komikomisa mpe voyou héritier ki voyoutisme oyo héritier akoki kozala nango epa bato na pwani aza na okena mutu aza na mutu oyo alandaka nanu alimentation na ye te aza na mutu héritier mutu aliaka na bamaleo oyo ya nini ya gb wana aza responsable nanu te so ebana ne baye kotali na ndako bakenda kosombela bango bafumbwa batiaka madesu na barestaurant ano na poa nanu so 42 kilo sikoyo kinini yango oyo baoluka bakole fere héritier bon ce n'est que normal nga na kocomprendre omoni héritier fali fere Fabregas basala succès na mboko mais héritier aza na libabe abima le roi Esaou na akoma kodéclarer que non Fabregas ayibaka ye reine na ye ye mwana liboso oyo Fabregas ayiba ye makolo siko oleka ntango asilisaka na Fabregas ya koma kotala o te nga mpe faki yaya oyo to papa leki oyo faki na héritage mpe nga malgré na mwana meye na kozwa mpe parti ya tata na biso oki baswanaka na papa leki te voilà nga na koloba na kosilisa wa héritier omoni relation oyo olobaka wana okosi so ozalaki na relation ma ya bien na kisasa olinga omikomisa deux fois te olandaka fali na nsima mpona bavisa eloko héritier aose soumettre na fali na ekiri na bango ba deux fois mpona bavisa ndenge fali azalaka main noire ya baartiste ye azala épargné yango ase soumeta epa fali mais héritier mwana guerre yi ozwi notamment oyo oafu de Jésus fera Canal Plus Fabregas a easy yo mwa tv totala otokipate na kisasa ye ate ama fu de Jésus chaîne ya fu de Jésus bokobanda kotala match boyo pour omoni signal ekini aye otya information. Voilà, je voulais parler maintenant tolobela mpe nanu affaire à Sankara to comprendre te likambo oyo bakamba Sankara onga na oloba mabe epa mokolo Sankara. Déjà, au aborder un moment, je n'ai pas le mot. Sankara finira fait rigoler à Nakishasa.
Ferrego là a posté Wera. Asali Wera spot ya concert ya Londres. Mais tant que artiste ya Wera na Sankara na Londres. Sankara tout moula Wera c'est réflexion diplomatique. D'autres va dire Wera nem datina Sankara papa la bien. Nana banda makambo finga Ferrego la musique ya Congo. C'est Sankara. Sankara azapana. Sankara n'a pas Wera ba vandi ba olia. Ba otonga batu. Ta lobi ke na lobi ke. Héritier Aïssa Torabi. Si c'est un film en aïe, nous avons filmé que Wera. Bon, na hotel la vidéo, on a mis les lunettes. Wera bibi les lunettes. Wera a la racine makambo ni so fait. Wera linga ka fait rigolati. Wera mon a on dirait ba Gaulois. Parce qu'il ba na maison mère, fait raser ba Gaulois. Fait ce qu'on dit Wera on dirait ako arena oyo. Ba ki ye. Nini fait on péter ngo. Wera mon on dirait Adidas Arena. Ezaki ya oui, ezaki ye. Donc Wera mon dirait faire attendre les lignes. Faire attendre les lignes Wera. Est-ce que Sankara? Parce que pardon. Et ça va faux. Pardon. Bateau va salir des missions. On va dire non. Héritier a gagné déjà Moutouma quand il y a Ilus. Et ça Wera. Parce que Wera salini. Est-ce que c'est pas que maman t'a dit c'est beaucoup taoté. Omoni makambu Sankara loba. Faire na kangisa Wera ndina Gabon. Oh, to ya ma to enlever ma Wera depuis ma campagne to que to tirer pas président Brice na Gabon. Marambu Sankara aloba Wera za capable ya ozwa que no ba pakoteli Wera bazui Wera ba memie mana jet président pardon Ferre a ça enlèvement té ba normal nazo ba oloba enlèvement donc enlever mutu ça non ngana solo la non papa yo osala tant d'antenne na yo eza yanga pokatanga maloba te pardon voilà nanga na oloba omoni Marambu Sankara aloba omoni kilelo Ferre capable so abengi président Guinée obiangema keno bona ala posa Wera mo bobo yo zulanga na ma campagne bo ti bo ko bombela ngai na Guinée et salama so moi no o so poids 14 so poids 12 héritier yo na Sankara au moins Sankara ti a koti makambo Wera mutaye bisie to nalembe ba micro ezali eza Wera to voiler ba face te ote amela ribangi ne tam sube ba nyama amela ki okala lupanga we oh non, cette vidéo là dans la Brazzaville. Donc va voyager dans Brazzaville là, il y a Wera na Papi Kakol. Ndé place à cette vidéo. Kasi drogo ba melaki. Puti ya drogo bango ba melaki. Pour sa communauté de drogués. Ba to mela nini? Poudre. Ba to ko sa poudre, tant ba ko ti poudre. Sankara, yo lo ba te o mona te ba kambo héritier lo. Sankara, il faut sa vidéo côté l'héritier. Follow ba. Voilà, merci d'avoir dit tout dans la mission. Oh, nasilisa, lelo oyo, Claire Wera ebaki no isa sila na makambu Ferre o sala na atala bu jeunesse ne au Ferre ka mutasela kayam. Akanisa te no makambu Ferre o sala lelo Wera o sala ngo. Na bu jeunesse ku to na Wera zakana na ba moins de 30 ans. Ferre ka mutabane ko sala ba ne ko kinde. O Wera pardon. Ex-président la biso Kabila bengi jibe na Wera nani aemba na place à Wera Ferre donc on va se que on est comme Kokobo donc Wera bossana na en plus maintenant il s'appelle les padres même makambu o postara netif Wera na ba page fotika pour Wera capable que na rokelo pe poison tika ko sala Wera semblant Wera lingara Ferre te pour Wera vraiment pour na on dirait ba na Ferre il faut un jour ba souffrir. Tika concept le padre avec tout le respect tika kat kokota makambo Wera so ki obeta ba concert na buzoba o bo postaka tika ka makambo wana batu bazaka na le padre pardon bo ça ma présent c'est Wera okundana na ba makambo ne bo tika ka bundana yemo Wera lingane famille ya Wera bato bakana Wera balinga ka Ferre te siko balinga ka Ferre te pe kolinga ka Wera te po ana eloko osela Ferre actuellement te abundisa Ferre ba finga seul lelo mama mari sora finga mareza pona Wera soki lelo bana ya Ferre na tamoro boye ba souffraka ezali pona Wera soki lelo madame moko boye un jour tant sous séparation moko boye ça ma la vie ya Ferre eza pona Wera donc Wera ça obstacle numéro 1 à vie ya Ferre na lo ba tu as beaucoup parlé tokota skoyo na nous na point à Ferre gola parce que tout très le a été les 4, où sommes-nous avec le billet? Non, déjà, ce billet très ébélé.
tokotika le monde ba Non, calme. 2000 et quelques. kanga modo na omona kanisa na wera na basankara odo na petro na kokwekele bango mpe na tumbi ça la antenne na yo papa, ça la antenne na yo. Voilà, tokotia. On comprend, ça la antenne na yo hein. C'est un professionnel, ça la antenne na yo. yo po yibaki nga ta famille yo po yibaki nga oui ce n'est que normal tozo yiba na kata ça la antenne na yo papa. Et le reste le ba wera rage na ba fali na ba héritier. Ils allaient masolo accord arena oyo. Parce que baba linga bango banaka basale. Si tant on fait na faire ko na bandi yango ndesu bango mutu. Et puis avec on a formé 20 300. Parce que wera on dirait sur les qui ngai na bana maison mère. On est wana. Ceux qui parce que on comprend le reste bango ce ko passe yango wana ya faire un bêta accord arena na format qui lelo. Et puis babi la salle le plus chic de la France. So, il y a un peu ça au Canada, mais moi je dis à tous les Gaulois, tout très les caca, tout ticali, 2000 et quelques, tout sont bayango penza. Parce que papa avait lancé une promotion officielle en février. Donc, les petits balançants déjà là, tout ça soit bien. Donc, biso, toi focus sur faire Gaulois, c'est gagnateur, bima la distraction. C'est concentré dans le 14 février, au niveau à Gabon, le 4 avril, au niveau de France. Na accord arena et puis na arena box les 11 juillet donc on a focus na faire rigolo parce que biso ne fait rigolo ne combat na biso faire rigolo ne combat artiste voilà na biso les 4 non yo to kende na les 14 hours c'est à le les 4 yo le belé nga les 14 février. Est-ce que le concert en est maintenu? Ouais, ils ont maintenu. Ah, concert du siècle. Et bon, on a la bonne on faire annuler. Concert du siècle. Au moni banda ba concert banda obeta mana d'abord. On est concert du siècle. Concert au que non président de la République na gouvernement na yeba ko assister. Yango moni que non coût eza élevé par rapport ba bola ba oyate. On est à concert ma anti ba bola. Bo c'est la tour na biso ba bolé kokoka. Bogoya mais wana ya concert ya munene mais VIP. Voilà. Ezara mingi te. Donc bravo donc ba Brazzaville ba Camerounais ba Gabonais fait rigolo la zana donc bino kutu wana chance boza obligé boye belé po boza avant good il y a les 4. Voilà. Donc bien quand fait rigolo à renforcer té à sala nini té promotion fait rigolo à tini mutu a fingele mama té ba fingele mwana té ne nani Ntimba mugarso makolo muta memisa mabende makolo na kimkolo po fali akoma mema akoma la mabende na makolo mema mabende na makolo alati kilote na kimkolo fali c'est to benge mchopi akoka ko lata kilote te c'est le lobo mo mona fali tala siko ata so fala lati kilote o mona o mabeta balete inapt tala forme makolo fali mo ma garso o ya beta balete anti sport le yendiran at sport ne zakaka ko sakana na bana basi ko sala be blora ya manzanza so tali morphologie fali o mona ga yena bo mona ne ado sala bana bando sala ba manzanza so o mena bilo za e bando za ponga na ja papa na mama na no wela na za papa sala luka so fali mingi ye bando zo ka mama to o tantine yango mona vie na ya fali eleki kaka na buzoba comportement mwana mwasi Chantal Bomola ofingele mwana yekuna okegolo ba tokos oh ba fingele mwana na yekuna lobi tokos ah uko mona papa moko boye do ba fali ondire ba melaka drogue oyo o sata melaka. Voilà mot de la fin par rapport à Michel Lelo. Non déjà va golo va focus c'est va concentrer la faire rigolo là c'est très important de s'abonner massivement de liker de partager tout ça force ça bien on a fait déjà merci na Bob Sataralo Ménique monde on a fait merci na Patrick Mosengo garçon hollandais on a fait merci na Ndaya Maël l'Africain libre depuis Angleterre on a fait merci na Aboubakar Mbelele depuis Irlande on a fait merci on a fait merci na Pierre Petit Naïd de Kolotumba Big Manager on a fait merci na Yafonde Kabel Kunzi famille depuis Switzerland on a fait merci na Porsche Panamera de Lombourg quand c'est propre depuis Belgique. Merci à Monica Manzé, la femme africaine depuis Paris. Merci à Maman Kanis Lachika depuis Hollande. Voilà. Merci à l'assistance. Merci à
Merci na yo pour débattre nanga. Merci Lelo. Merci aussi na. Lelo na kiena au moi. Lelo kele mama. Voilà, Balobi, Patrick Ntunga, je te salue.